Lelo tozolo bela, bonjour à tous. Lelo tozolo bela nano problème ya ba passerelle boni tozanango na ville ya Kinshasa. Ba passerelle esungaka mingi na ba piéton pona kokatisa nzela oyo eza na circulation mingi, nzela ya munene. Tozwi neti exemple ozobima na aéroport oza koya centre-ville. Nous avons combien de passerelles? Parce que ce qui obimi na aéroport pour comme centre-ville ezali distance ya molai na ville province à Kinshasa. Maintenant on a combien de passerelles pour éviter ba accident? Et na oyo ezali entretien na yango eza ndenge botala baninga bato base respectaka entre 2 voies 4 voies plus ba route secondaire à sortie parce que ça autoroute mais bati passerelle ba passerelle eza ebele ndenge nazolakisa bino awa. Et puis salité eza te, tout est propre. Batiele yango banani bato mpe bakatisa. Mpona nini bato babebisaka yango te? Mpona nini bato baza korespecte yango? Parce que bango nde babénéficiaire, bango nde basaleli bango. Mais biso toza nango combien? Toza nango combien? Est-ce que makambo boye pona ko sale la peuple congolais? Constitution yango muto pekisi pona ko sale la congolais boye. Constitution de pekisi ou bien za mitema mabe ya ba konzi ya mboka na biso pona ko sala boye. Toza nango combien nano? Avant nano ko sala photo e banano soki totangi na ville ya Kinshasa toza na ba passerelle combien pour permettre ba piéton ba katisa. Bisiko nano tozangi ba arrêt ya bis. Arrêt ya bis ya pamba ezalaka tie atabino moko mboka nini oyo même arrêt ya bis ezalaka tie. Est-ce que constitution de pekisi yango? Tozo mituna kaka biso na bino constitution de pekisi na katisi facilement, na katisi autopiste, na katisi route secondaire oyo jipezo leka Land Cruiser oyo eza route secondaire katikati kuna autopiste via aller na retour. Nazalaki na ngambo kuna na komi na ngambo oyo. Tozali nango combien na mboka na biso na capitale na biso? Toza nango combien? Soki tolobi est-ce que bokoyoka po bosalela kinwa ata na bare ya bisi ya mike boye? Bare ya bisi ya mike boye mwe bosalela bango mpe eza te? Wana nyonso constitution mutu ezobloke yango bakonzi na biso ntango baza bozosala banzela. Est-ce que borezonaka makambo nyonso oyo ke ezali important? Toyebi te
Bomituna bino moko. Merci. Na autopiste, autoroute, bapekisi vélo, bapekisi pusu, bapekisi cheval, bapekisi mutu akatisa. C'est pourquoi batie passerelle wana nazola kisabino kuna. Bati passerelle wana po mutu akende akatisa kuna. Soko pe oza na vélo na yo oki okatisi kuna. Soko oza pe na kamwa pusu na yo okatisi nango kuna likolo pona koevite ba accident. Et puis caméra ezali. Oyo eza route secondaire. Oyo eza ko appuyer autopiste centrale. Parce que ba avenue ezali. Ya kokota neti avenue oyo. Mutu afandaka kuna akoti sans problème. Azalaki otambola na mutuka na ye na route secondaire. Autopiste eza kuna. Hein? Nyonso oyo constitution ezopekisa basalela biso à suivre. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Et puis tant que tozoloba ke ba nanzela bokoki kozalaka na passerelle moko te. Omoni ba distance nazotambola ya mike 400 mètres 500 mètres, il faut okuta passerelle. Moni passerelle mususu liboso wana. Obo koloba ki tozolakisa eza kaka moko te. Eza moko te. C'est-à-dire ndenge ozotambola tout le long ya nini ya autopiste na ba route secondaire ba passerelle ezali. Moni mususu wana liboso na nga wana. Nakanisi bozomona yango bien liboso na nga wana. Eza na hauteur ya 4 mètres et demi. Nyonso eza na ba hauteur moko. Est-ce que na ville ya Kinshasa biso tozozwa kaka kobanda aéroport tina centre ville
okokuta combien de passerelles? Hein? Parce que autopiste oyo est relié ba commune belé ndenge pe oya biso ko uta na aéroport eza ku autopiste te kwa okofuta ba péage chaque commune zo bénéficier na péage na ye recette ya péage à chaque commune eza na ko profiter pour na ko bongisa pe na zone na bango na commune na bango nzela ezala propre ezala bien yango wana nazotambola na nga malembe hein? Qu'est-ce qui empêche tozala na babiloko ya boye ezopesa pe beauté ya mboka ti hein? Nyonso oyo nini ezopekisa constitution wana mutu camion ezoleka na autopiste mais route secondaire ezawa nzela pe ba piéton eza koto c'est-à-dire ozotambola oza na sécurité ozotambola oza dans la sécurité totale. Sereo mususu na banayi kolakisa bino na musika yango oyo omoni ndenge bazo protéger yango po soki piéton aye moni ndeko azokatisa na ye kuna sans problème. Mutu aye amateli awa akei na ye nge soko zokende kokota na veni na yo ya kuna okei kuna mais pona koevite ba accident surtout eloko ya motu ya pona kokatisa place bato bakatisaka mingi okokuta batie boye po soki mutuka ezali koya makasi adiminue vitesse parce que liboso awa boye mutu akokatisa parce que yare ya bisi ezali wana mutu akoya akokatisa alors il faut respecter mutu akokatisa yango batie wana boye pour que éviter chauffeur aluka moya ko réduire vitesse na ndenge bozomona ya rouge eza ya koya kuna moni aza ko réduire vitesse na ye o arrêt ya bus ezali pembeni awa ou bien collège ou bien église ou bien supermarché. Est-ce que tango bazosala banzele pa na biso bazosala na ba condition boye biso tozotuna kaka po bolingi toloba te mais biso tokoloba na biso kaka bakonzi soki balingaka mboka na biso bakozwa soin na yango bakobongisa mboka na biso eza nango problème moko ya grave te balingi ndete bango balingi bazala na kibokonzi po basenrichir bango moko baza wana mpona kobongisa mboka te baza mpona koyeba souffrance nini peuple akoki aza kovivre na yango te bango baza wana uniquement mpona bonheur na bango po mutu apekisaka bango te mbongo ebimaka bakobimisa mbongo mpo basala banzela bango moko baza nsima ya mbongo wana baza kolanda yango balia yango bayiba yango
bakende kotonga bandako, basalaka mpona intérêt ya peuple te, bakanisaka peuple te, bayokelaka peuple mawa te, bamitunaka peuple wana avivaka ndenge nini te. Po tokoki kozanga banzela te, toza pays eza riche en tout, mais banzela ya mabe partout kotambola, banzela eza kaka ya mabe ya bosoto ya soni. Tosalaki discussion na ndeko moko, bandeko oyo eza passerelle. Bomoni passerelle ndenge ekaboli autoroute oyo tozobenga autopiste na oyo tozobenga route secondaire. Oyo eza passerelle ekatisi ti na ngambo kuna. Oyo eza route secondaire, mais na katikati wana eza autopiste ndenge bozomona sans stop. Mituka eza koya ezokende non stop. Mais tosalaki discussion na ye, alobi autoroute eza na Kinshasa. Siko nalingi na tuna ye, autoroute oyo alobaki eza na Kinshasa eza wapi? Parce que soki obandi banda aéroport ti okoma na centre ville, ngai nazomona autoroute moko te. Ezaka route principale. Or bomoni ndenge mutuka ekoti awa na avenue oyo e na route secondaire oyo eza koappuye autoroute. C'est-à-dire soko ozalaki na autoroute eza na basortie oyo tozobenga yango route secondaire, eza na basortie. Mais est-ce que kobanda aéroport ya Njili po okoma na centre ville okozwa ba route secondaire, ou bien okoya kaka mbala moko na ti Kinshasa? Bokopesa biso raison réponse na ba commentaire na bino. Nakanisi toyokani parce que parfois tant mususu makambo mususu tolobaka bato bamonaka ke tokosaka oyo tozoloba vérité. Différence ezali entre autopiste na route secondaire oyo eza koseconde autoroute autopiste parce que ezalaka na basorti na yango. Sikoyo basorti oyo balobi ke ezalaka na Kinshasa, ezalaka wapi? Parce que awa toza na autoroute na sali yango boye po bomona yango très bien. Merci. Neti awa tozali autopiste yango wana, mais omoni route secondaire oyo, mais sortie ezali. Ozalaki na autopiste osali sortie. Or route secondaire yango oyo mutuka ezoya awa. Route secondaire yango oyo mutuka ezoya eleki mususu ezoleka, mais sortie mususu tango oza na autopiste sortie omoni wana ezoya ebimi na autopiste esali sortie ekoti na route secondaire. Nakanisi bozomona différence yango oyo bandeko. Est-ce que na Kinshasa toza boye? Toza boye hein? Okokutana na bambiscade ndenge na ndenge hein? Okokutana na bambiscade ndenge na ndenge.
tolobaka bosembo. Merci. Neti awa nakozwa par exemple nakoloba boye naza kouta aéroport ya Njingi nazokende bisika nazokende. Maintenant soki naza na mwana ya Matete ou bien naza mwana ya Njili ou bien nazokende na Selembao, mais je suis sur l'autopiste, autoroute. Nakosala ndenge nini? Nakobanda autoroute na ngai papa. Pona bima na autoroute, il faut na luka nzela secondaire oyo kopesa ngai direction nini oyo il faut na kende. Mais dans l'entretemps soki naza na autoroute ba sortie ezali, et puis ezali pe na banzela ya appui, baroute ya appui oyo eza koappuye autopiste. Mais tellement que tozosala boye po bato ba comprendre bien, na katikati wana eza autoroute non stop, onyati penza tina se na tapi ozokende. Maintenant pembeni ya autoroute route secondaire ezali. En dehors ya route secondaire ezali na ba sortie bien signalisée, bien signalée. Maintenant yo oza na autoroute oza kouta aéroport Njili, olingo koma na centre ville, ozokutana bozotambola nzela moko na bamoto na bato ya pusu na bavelo. Kokoloba wana eza autoroute na bambwa na basoso wana eza autoroute te. Na Congo na RDC toza na autoroute te bandeko na ngai, toza na autoroute te, tolobaka ya solo oyo nde autoroute, parce que ozokende accélérateur na yo eza na tapi, yeba kaka ko contrôler volant na yo. Mais jamais okotambola 100 km à l'heure ou bien 120 km à l'heure na Kinshasa kobanda aéroport tina centre ville. C'est impossible. Boye bisanga place nini okotambola 100 km à l'heure ou bien 120 km à l'heure na ville province à Kinshasa. Boye bisanga yi bokomela biso boye bisanga parce que naza na nzela. Boye bisanga yi bisika nini na nzela nini okoki kotambola na Kinshasa 120 km à l'heure. Ba commentaire na bino ekosunga biso. Merci.